When you speak of your poverty and lack of education, Mr. Carnegie explained, you are simply directing your mind power to attract these undesirable circumstances, because it is true that whatever your mind feeds upon, your mind attracts to you. Now you see why it is important that you recognize that all success begins with definiteness of purpose, with a clear picture in your mind of precisely what you want from life. Tango ozolobela kimobola na yo, pe kozanga kotanga kelasi na yo, Papa Carnegie azoloba elakisi ke ozali ko diriger simplement pouvoir ya makanisi na yo ebenda ba circonstance oyo koki kolinga te. Pe ezali ya solo oyo nyonso makanisi na yo ezali kotondisa mana yango, ezali kobenda yango epai na yo. Sikoyo, bomoni pona nini ezali important ya koyeba ke kolonga nyonso ebandaka na kopona pe kodefinir eloko olingi avec ba image claire na makanisi na yo e ba précision nini olingi na kati ya vie na yo. Then Mr. Carnegie continued his speech with a description of a great universal truth which made such an impact upon my mind that I began then and there to give myself a new outlook on life and set up for myself a goal so far above my previous achievements that it shocked my friends and relatives when they heard about it. Lisusu, Monsieur Carnegie akobi koloba na kolimbola verite moko ya monene ezali na mokili oyo esalaka impact monene likolo ya makanisi na ngai e na komaki komona makambo na musika po na vie na ngai e esalaki ke na fixe ba objectif na vie na nga likolo ya oyo na salaki liboso oyo ekamwisaki baninga na bandeko nanga tango bayokaki yango. Everyone, said Mr. Carnegie, comes to the earth plane blessed with the privilege of controlling his mind power and directing it to whatever ends he may choose. Ndeko Carnegie alobi ke mutu nyonso na mokili ayaka na mapamboli ya kozala na privilege ya kukontrole makanisi na ye pe kokamba yango elanda eloko nyonso oyo akoki kopona asala. But, he continued, everyone brings over with him at birth the equivalent of 2 sealed envelopes, one of which is clearly labeled, the riches you may enjoy if you take possession of your own mind and direct it to ends of your own choice. And the other is labeled, the penalties you must pay if you neglect to take possession of your mind and direct it. Mais, a continuaki koloba ke mutu nyonso ayaka na kobota manaye na 2 enveloppes na ye ekangama. Na moko ekomama bozwi oyo okoki kosepela nango kaka soki ozwi kibokonzi likolo ya makanisi na yo pe kokamba yango na nzela pe suka oyo oponi. Kasi na enveloppe mususu ekomami etumbu. Ezali betumbu oyo okozwa soki o néglige kozwa bokonzi likolo ya makanisi na yo pe ko dirige yango. And now let me reveal to you, said Mr. Carnegie, the contents of those 2 sealed envelopes. In the one labeled riches is this list of blessings. 1, sound health. 2, peace of mind. 3, a labor of love of your own choice. 4, freedom from fear and worry. 5, a positive mental attitude. 6, material riches of your own choice and quantity. Sikoyo, tika na yebisa yo, Ndeko Carnegie alobi, biloko nini eyaka na kati ya ba enveloppe yango. Na oyo bakoma bozwi, eza na liste ya mapamboli oyo. Zala na santé malamu. 1, 2, kimia na makanisi. 3, musala olingi na choix ya motema na yo. 4, zala libre sans kobanga
to basusi. 5. Zala na makanisi oyo emonaka makambo na ngambu ya malamu, attitude mentale positive. 6. Bozui ya biloko oyo oponi yomoko e na quantité oyo olingi. In the sealed envelope labeled penalties, Mr. Carnegie continued, is this list of the prices one must pay for neglecting to take possession of his own mind. 1. Ill health. 2. Fear and worry. 3. Indecision and doubt. 4. Frustration and discouragement throughout life. 5. Poverty and want. 6. And a whole flock of evils consisting of envy, greed, jealousy, anger, hatred, and superstition. Na kati ya envelope oyo ya ba etumbu ndeko Carnegie abakisi eza na ba prix oyo il faut ofuta soki o négligé kozwa kibokonzi likolo ya makanisi na yo. 1. Kozala na santé ya mabe. 2. Kobanga na ba souci. 3. Kozanga ko décider na ko douter. 4. Kozanga kokokisa ba posa na yo pe kozala na ba découragement na vie na yo. 5. Kimobola pe ba posa. 6. Mipiku ya makambo ya mabe ebele ndeti kolula, kozanga kokaba, jalousie, kanda, koina, kondima ba coutume na bokoko to ba croyance ya milimo. Now, my mission in life is to help you and everyone who needs my help to open up and use the contents of the sealed envelope labeled riches. Sikoyo, etindami to mission na ngai na mokili eza koede bino pe moto nyonso oyo azali na posa ya lisungi na ngai pona kofongola pe kosalela biloko oyo ezali na kati ya envelope oyo bakoma bozui. And the starting point from which you must take off if you wish to write your own ticket from here on out for the remainder of your life, I will describe for you in these simple instructions. 1. Procure a neat pocket-sized notebook, or something on the order of this one here, loose leaf affair. And on page 1, write down a clear description of your major desire in life, the one circumstance or position or thing which you will be willing to accept as your idea of success. And remember before you begin writing that your only limitations are those which you set up in your own mind or permit others to set up for you. Ebandeli ya nyonso pona kobanda to kozwa tike na yo pona ko dekole ko banda lelo ti na reste ya vie na yo na ko limbolela bino ba instruction oyo. Premièrement, préparez moi kaye na yo ya muke ya poche to eloko moko ndeti kaye oyo e na page nango ya liboso koma clairement na détail posa na yo ya makasi oyo olingi okokisa na vie to ba circonstance to poste to biloko oyo okolinga kondima na makanisi ya kolonga to ya succès na yo. Il faut se rappeler avant bo banda kokoma que ba limite na bino eza kaka oyo bino moko botie na makanisi na bino to oyo botikeli batu batiela bino. And 2, on page 2 of your notebook, write down a clear statement of precisely what you intend to give in return for that which you desire from life. And then start in right where you stand now to begin. Na page 2 ya kaye oyo koma maloba avec précision ya oyo nyonso ozali na makanisi ya kokaba to kopesa en retour na nyonso oyo oza nango posa ya kozwa na vie na yo. Et après banda kokoma oyo yo omoni okokaba sikoyo ndenge ovandi bongo pona kobanda kokaba sikoyo. Memorize both of your statements
what you desire and what you intend to give in return for it, and repeat them at least a dozen times daily. And always end your statements with this expression of gratitude for the blessings with which you were gifted at birth. I ask not, O divine providence, for more riches, but more wisdom with which to accept and use wisely the riches I received at birth in the form of the power to control and direct my mind to whatever ends I desire. 3. Mémoriser makambo nyonso mibale wana oyo okomi. Nini oyo ozali nango posa et nini oyo okani kopesa en retour pona yango. Et répéter yango au moins 12 fois par jour, et il faut toujours kosukisa maloba na yo na expression oyo ezokolakisa que oza reconnaissant na mapamboli nyonso oyo Nzambe apesa yo wuta kobotama na yo. Nazo senga te o mopesi na nyonso opesa lisusu mingi, kasi nazo senga opesa boyebi to bwania mingi ya kondima pe kosalela na mayele nyonso bozwi oyo nazwa wuta kobotama na ngai na lolenge ya kozwa bokibokonzi pe kokamba makanisi na nga na esika nyonso na lingi. If you are not too successful or self-satisfied to accept and express this profound prayer, if you accept it and express it in the same spirit of humble sincerity in which I pass it on to you, a new and a better world will reveal itself to you. A world in which you will see reflected the circumstances and the things which you yourself have created. Soki ozali kokokate to ozali satisfait na kondima pe kobimisa mabondeli oyo, soki ondimi yango pe o exprimer yango na kati na molimo moko ya humilité pe sincérité oyo na lekisi epai na bino, mokili ya sika pe ya malamu penza ekomilakisa epai na bino. Mokili oyo ekosala ke omona ba circonstance pe biloko oyo yomoko okelaki. Next, I will give you a description of the second principle of success, through the application of which you may make use of the education and experience of other people and get the necessary help you may need in attaining your definite major purpose in life. Pona oyo ekolanda na kolimbolela bino mobeko to principe ya mibale pona kolonga na nzela ya kolanda esaleli ya bato mosusu oyo batanga pe bazali na experience oyo okoki kosalela po ozwa lisungi oyo okoki kozala nango posa po okokisa ba objectif oyo se fixaki po na vi na yo. And now let me close this, our first visit, with my favorite expression of gratitude. O divine providence, I ask not for more riches, but more wisdom with which to make wiser use of the riches you gave me at birth, consisting in the power to control and direct my own mind to whatever ends I desire. Sikoyo botika nasukisa bokutani na biso ya liboso oyo na maloba na ngai oyo nalingaka mingi ya kozala reconnaissant. O Nzambe mopesi na nyonso, nasengaki te bozwi mingi, kasi nasengaki bwania mingi oyo ya kosalela na mayele nyonso bozwi oyo pesaki ngai wuta kobotama na ngai oyo ezali kozala na bokonzi likolo ya makanisi na ngai pe kokamba yango na nzela nyonso na lingi.